Papa Chéri Mouzadio, qui est le directeur général du protocole et membre du cabinet, il y a Mokozabouli. Papa Diangenda Ilingaki en 1968 a créé service à protocole. Lingomba oyo e utala likolo. Papa lobi et sika balobi bana Israël tiaba kimbangis. Donc même dans la Bible, quand vous allez lire, vous allez voir quelque part les services de protocole les alliés. À l'époque, on appelait ça service de table. Et lelo na kati ya Lingomba depuis 58 yango et salamaki na matete na Papa Diangenda. Lelo ezali mokolo na ye ba mama na batata. Oyo likolo ezali kofungwama pona biso Belgique batu bayebi bino. Bayebi bakimbangiste baza banani. Le 8 juillet 2017. Première fois ambassadeur ya Belgique aya Bolanda Malamu, le pasteur Oya Teibiso, il a dit bayebi. L'ambassadeur aye avant aya atindi équipe ba garde corps baye pendant 3 jours avant yaya. Tangu ya aye akomaki je crois à 18 heures passées. Albi ngai avanalala funamona papa. Et puis ok ça va, tota l'agenda ndenge eko pesela. Allié esili toketo yebisi papa. Papa le oui. Ezambala ya liboso ambassadeur ya Belgique ayana nkamba. Baoyo nyonso bayaka baza ba chargé de mission, ba conseiller, mais oyo aza mbala liboso ambassadeur à Belgique aya. Et puis lui aussi il était na famille royale. Na zongi na kena yebisiye, le chef va vous recevoir. Ah bien, ah ça va. Bah vers 22 heures, papa yambiye. Bah sololi longoma. Na tongo alamuki sengela kazo a petit déjeuner. Tangwa silisi papa yebisinga lobi yambona yamba eli susu a visiter Nkamba. Yo mutu kotambusa ye. Ba mama na batata ba yebi biso. Tobimina ye libanda aza ko insister kaka. Nzoto ya papa kisolokele bakundaki yango wapi na yebisi nga bitoko koma place yango mais to visiter na Nkamba talisiye bisika ya bilembo. Il insiste ti papa Mbenza abongami, papa Mbenza ki afongoli mausolée. Papa Mbenza lobi avant akoma na mausolée ya Papa Kimbangu abanda na ye na ba mausolée mususu. Abandi na ye na ba mausolée ndenge ezali. Il insiste wapi ya papa kisolokele. Kimbangizme oye. Ti tangu na memiye devant mausolée ya papa kisolokele na yebisi nga na voilà, c'est ici. Afukami, il a pris son temps. Nini il insistait kaka esika batiaki nzoto ya papa kisolokele la Belgique to yebi histoire ya papa kisolokele tango bayaka na table ronde le Belge bayebi après abimi atuningai pourquoi vous construisez Nkamba. Il a été dit depuis 21, toutes les nations du monde monteront en Nkamba pour glorifier le Seigneur. Yoka réponse naïe. Ah, Rome est averti. Kimbangizme oye. Biso tosala ndenge papa lingi ezoko salama na Nkamba. Et salama partout. Bakoki ko bima dumvulu. Bafandi, le plan observe.
Ce que je vois ici, c'est ce qui se passe là-bas en Kamba. C'est très important, maman na batata. Batubayebi. Témoignage pour nato kende kosukisa. Autorité moko ya mwasi ayaki na Kamba. Je n'akutanga komode ni fonction pour la discrétion. Musala na biso ba protocole ezali ndenge wana. Règlement na biso tozali bato yo tobombaka secret. Mais esungaka topesanaka mayele tango tozali biso na biso, c'est très important pour na kokolisa kondima na biso. Mama wana ayaki na Nkamba na ba journaliste aye butu a solo lina papa kaka na butu le matin. Pardon. Tango aza kozwa petit déjeuner na kitisi mokonzi na koti mokonzi pe pona za petit déjeuner na place mususu. Ndenge yango ezalaka parce que chaque fois papa alandelaka abi mopaya wana kende kotala soki azozwa déjà petit déjeuner comme ça soki asilisi nga vana zwa repos na pesa ye au revoir pour papa atindaka ndenge wana ozala déjà na ba donné pour tant koya ko pesa ye ayebi comment il va dire au revoir na mopaya na ye. Na koti na sala manger mususu esika baya baliaka atali soki aza déjà servi, elle m'appelle. Papa directeur, je peux vous poser une question? Ah, non, il n'y a pas de problème. Ah, bien, ma fanda. Ah, bien, vous savez, na witi na Inde, tolanda ba mama na batata. Le pasteur l'a dit. Oya teibiso. Alobi na witi na Inde. Mais na yoki soni moko nanu na yokate. Kabiba. Nini mama? Soni yokili awato. Abi non. Awate. Na yoki soni pa ba indien. Alobi na kendaki na Inde na sali 3 mois. Nazaraki vraiment na malade. 5 maladies. Elle me disait ça. Na koma ki désespéré. Na fouti ba mbongo ebele ndenge toyokaka ke Inde soko kei traitement quelle que soit la maladie, mais na yoka ki soni c'est le docteur indien qui me dit de rentrer en Kamba, la solution est ici. Ah bon? Ah oui. Abi na sali 3 mois solution ezala quitté. Soki mutu pasi eleki ndenge toyebi biso nyonso tokimelaka Bible. Alobi naza kotanga Bible nzoka docteur ya indien aza ko observer nga pour dire cette dame elle a un problème ou elle a un souci. Mukolo mususu natala docteur on a koti na chambre sika nazalaki atuninga bi madame je peux vous poser une question. Nazok seli docteur on ça dépend de la question que vous allez me poser. Ah bien oui je sais mais je voulais savoir Nini ozakotanga Bible à tout moment je te vois avec la Bible. Ah mais docteur, vous savez je suis désespéré. Depuis Nayakiawa, solution exacte, je fais 3 mois, je ne sais pas. Alors le docteur là qui lui dit, maman, yo tiwa, abna utina RDC, mais bino kuna bozana mutu moko yo biso na Europe mobimba, même asiatique to respectaka. Atuni docteur Abi Moutounini, le docteur indien qui lui dit Simo Kimbango. Alors il a répliqué ah mais ngana sambela kananga kunate. Docteur a insisté et dit maman, il est venu en particulier pour vous les noirs et en général pour l'humanité. Essaye de lui demander, il va t'aider. La dame qui répond encore je ne sais même pas. Docteur Ayebissier, faites ça. Docteur Abiminaye. Bon, moni mutuso qui passe le qui a comme à désespéré.
Abi bon, je vais essayer. Abi Simo Kimbango, ngai na yebina ngai yote, na sambela kape pa na yote, mais na yoka kayokaka, balobina ngana beli la yo parce que yo représente la solution. Atiki na ye. Et le qui des jours, ba bengi na salle. Là c'est la dame mutaza ko yebisa. Non kimbangiste. Ba bengi na salle, atala ba docteur 6 ba bendani na coin ye alali na mbeto. Siko yepesi ko banga lobi bato ba bendani na coin donc c'est fini pour moi. Atala bango 6 ba ye ba encercler mbeto na ye. Batuni e question. Madame, qu'est-ce qui se passe? Kimbangisme oye. Ayebisi bango abi docteur, dites-moi si ça ne va pas dans salle testament parce que ngane muna rotuna bino olie bino botuna ngali susu. Bayebisi mais madame, ba maladie nyonso yaki nango, on n'a rien trouvé. Motemo zalaki nango passe parmi ba maladie oyo vimbaki ezongi lokola ya mwana 15 ans. Alors dites-nous qu'est-ce qui se passe dans nzoto na yo? Les docteurs qui lui avaient conseillé aïe parayabi, madame, tu vois, je t'avais dit, c'est beaucoup plus rapide d'évoquer Simo Kimbango que de lire la Bible. Kimbangisme oye. Motei atei biso bako simba biso na bilamba. Tozali na nzambe. Oyo biso esengeli to lakisa bandeko mususu baya kozwa lobiko. Biso moko na ba doute, on ne bénéficie de rien. C'est parce que tu en as doute et tu empêches ba découvrir et si kalobiko ezali. Pona kosukisa na kosukisa na lisese. Ezalaki nandeko moko mokolo mususu afandi toute la journée ti 15 heures. Eloko akolia ezate. Afandi eloko ya kolia ezate. Ayoka mungongo moko elobi intérieur na yobi. Mais yo zo kufanzala kotana na cuisine. Okomona tuk ba mama ba yebi tuko yo bombela ka fufu ezate me gratter yango ba fufu ekangamaka gratter yango ekobimisila yo fufu kolia olio kufanzala abia oui idée ya bien akoti na cuisine atali tuko wana enyari me pembeni ba fufu ekangami azwimbeli atala ibimisi mo fufu abi mais oui mais siko na kolia nini na kolia ngo nini ngongo wana intérieur ndenge to yebi mingongo elo bakati na biso eyebisi susu mais pembeni ya ba mir babi teko ezaka na basende wana baliaka na bango soko buki yango osali okolia abia oui ake abuki aya mafuta izate mongongo wana yeli susu mais kende kaka na cuisine milangi oyo sombaka mafuta mbila wana mafuta eza okanga na salene to chauffer milangi wana na maya moto pardon na moto ekobimisa mafuta kolambela ndunda abia oui alambi fufu azubi tekute kwana pembeni ya mira abuki azui mafuta wana na milangi ati alambi tango alambi abi bon est-ce que oyo baliaka ngundundo ebomaka te mongongo mosusu ekomoya abino balobaka eloko nyonso mbwa kolia mutu soki alia yango danger ezate comme nazana mbwa paza na nzala na kata ndambu na pesa mbwa kimbangisme oye azwi ndambu apesi mbwa apesi 30 minutes abi mbwa soki akufite je vais manger mbwa pe lokola azalaki na nzala mbwa alie mbwa na courage wana ale abimina balabala atali 30 minutes mbwa akufita ye alie tangu asilisi kaka
mwana moko auti na balabala. Tonton Roger mbwa kufi. Kimbangisi oye. Atunite. Akimi mbangu na pompe ya bani olela. Angaye. Akotisi musapi na mbo. A forcer. Biloko nyoso aliake sa ebimaka te. Ebimi. Tangu kaka silisi kosanja. Mwana mibale akoti. Tonton Roger, chauffeur atutaki mbwa bakangie. Kimbangisi oye. Abandi kolela. Sikoyo mutuna. Azolela fufu. To azolela mbwa. Papa lobi. Oyo tozwaki tosimba. Biyoka totika. Na kombo tata mwana Molimo Santo. Amen. Kimbangismo ye. Maloba kitoko ye. Toko salela oye. Totonda maloba. Papa directeur a Pesibiso. Pe conseiller ya cabinet ya Mukonzi. Na commission tata mwana pe tata Molimo Santo. Na kombo tata mwana pe Molimo Santo. Merci papa.